Dossier, elle était à Kanda, ils en est. Il était à Kanda qui est prison. Masolo et la compagnie tout va remorquage et zalaka. Mais bon ça on a n'enga bien. Bah remorquage des millions comment ça on se biso to lobelango. To lobelango peut kaka parce que c'est loko la dicha ça lobaka bino bobo era la dicha ça lobabongo. Masolo bino batamite mama be batamine na sima ba dossier. So mon qualité à Kanda choka bima lobaka choka nga yonga pe na tie plainte qui est prison. Masolo ata to lobby. Son néné a koufi, dépression no so eleki. Ya to mone ba voice néné albaki na komi boma. Eza dépression, à se sentir seul. Parce que na likamba bongo muto yo tia muto azate fo zaka mona président. Fati Beton. Masolo le quoi ka fabriquer ça idée biso likamba ba carte, c'est mieux ba carte ngo bima nyonso. Na ya batama boma, na ya ba remorquage, na ya ba PD, na ya ba lesbienne, na YouTube ba carte ya ba to nyonso ko bima. Masolo na ba théâtre ba carte ya ba remorquage et ko bima. Hein? Yo pesa wa bana. Te bosko to moni briefing na Cardozo ba ça na ba remorquage. Ba zo ba carte na ba ngopi. Masolo mais Cardozo kokota ba bezité parce que so koti na bezo za mutema mkuso ngate ba to ba lika ba fingo ponga na ko fingo te. Masolo ti bondima ki image wana ekota parce que vous avez na poste to yo lobela bino. Bino boza bo ça les locaux open Satan provoque Jésus. Masolo bata bate bino bata théâtre boloba ke biso ba chronifoati to lobela ka bino dozo amasta na ngapo na Orlando na téléphone so sali buzz ko créer no buzz te poza mutema mukuse olinga batu afinga ote poto mona fiveta aya awa créer yo okenda pe ko bakisa plainte na parquet. Masolo bozela rapide nene na poule na bino eza pe problème te YouTube ezara li paté lelo elali yo lelo elali ye Masolo pyromane pe utago te fere ayembi na nzembo na pia kitoko te. Bonjour, bonsoir, selon le port de l'air que vous êtes en train de nous suivre. Émission Nabino Masolo. Masolo, encore une fois, les lots, mais qu'on peut développer puis qu'on analyser par rapport à la réalité ainsi que l'actualité, ce qui s'est passé actuellement dans Mboka Nabiso Congo RDC. La présentation sur votre humble serviteur RK, maestro câble-mer. Un grand merci à toi, Montréal, la gloire Ngoma. L'homme qui chapeaute tout Montréal, je te dis un grand merci. Pourquoi pas de dire un grand merci à toi, mon vieux Blaise aussi, Lolendo, mon vieux tour du monde, un grand merci à toi. Les longues émissions Nabisoma Solo, tu remets campé, qu'on analyser, tu remets campé, qu'on solo la réalité où il s'est passé actuellement dans Internet ainsi que là-bas. Via la célébrité, il y a Mboka Nabiso, Masolo Lelona Yambele Bino Malka, avec elle nous allons essayer un peu d'analyser tout solo là par rapport à Makamboza qui s'est passé actuellement dans Internet ainsi que Mboka Nabiso Congo RDC. Bonjour Malka. Ouais, bonjour, bonjour, mon abonné tout il y a Karine Yamado TV, Mami. Yamado TV et bonjour Nabatutu Balinga Manya Malika, abonné à Malika officiel TV. Je pense que Nana Batu Belé vraiment Balinga Moussa Nanga en tout cas abonné à Malika officiel TV pour continuer à s'abonner vraiment. Et je sais qu'on est ensemble. Merci beaucoup de nos partenaires Nanga. Merci beaucoup Nabatutu au bas sponsoriser la chaîne Nanga Rich Beauté. Rich Beauté, merci pour notre confiance et Batu au bas continuer que somba produit na bango. Pour continuer toujours que somba Bellard Production où ils appellent sponsor la chaîne Nanga. Où ils appellent Vie Candy. En tout cas, merci beaucoup Nabatutu au bas soutenir vraiment partout dans le monde. Minchimo Paradis, je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien et merci beaucoup Natatan Nzambe au APC Bisso Souffle de vie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne santé, bonne moussa les autres. Ouais, santé ça va. Moussa les Kenan bien. Malika officiel ils ont ils ont fonctionné car on a rythme et abonné à Malika officiel TV. Ils ont fonctionné dans rythme et abatu oh yo balinga ko soutenir nga même financièrement mais bazara on vraiment pour partager émission ko aimer ko liker en tout cas et yango ils ont vraiment premier soutien dans ça na biso YouTube et ils ont Kenan vraiment bien. Malika Toko Tambala en actualité tout sur la par rapport à Makamboza que s'est passé actuellement entre Oyoki Mamozo le cas entre Néné et Noëlla Mading. Ouais, tout est bien. YouTube faire $80 000.
Mais YouTube est le écran géant. Mon tout a dispo pour notre là. Au moins que aux la moto aux YouTubeuses, t'es aux moto parce que YouTubeuses qui a été batala YouTube. Même ben connu peut parce que tout le monde a banni. Là tout à l'heure notre monde a mis tout comme il télé mais on a film au les gars. Abelinga malika na fan na open day tout. Donc YouTube est le là, ils sont très battus en sort. Ceux qui n'habitent qu'à naïe bien ngoté c'est que na sali hypocrisie. Tout n'a aussi. Non. Voilà tout le monde en haut. Réaction dans les années par rapport à Ferwan. Réaction nanga ezali nan eloko lobate parce que ndenge banda ki du début à la fin na yeba ki du solo te na yokate na monate ozomona na monate mais je pense que bato batala biso ba bazo bate peut-être que ba na posa pe ko yoka réaction ya Malika Mania parce que naza pe moko o na ba mona biso na nene ya toza ba camarade te mais quand même YouTube pe sangisa biso et Sangisa Bisso, non seulement cause à camarade, mais tout se considère capé. Donc, c'est-à-dire, quand il y a un problème, tout ça, il y a droit il y a qu'au juger, mais quand même, il y a une opinion parce que ils ont déjà été allés sur YouTube. Aujourd'hui, opinion, c'est que parce que tout le monde peut faire un Noël madinga aboye ka ba tu ba senga ba tu ba o bazo benga ba senga pardon ba pesa y candidater. Aujourd'hui, mais ce que moi je sais, même Bible est déclaré. Pardon, c'est une puissance qui libère. Moto aboyaka pardon moto. C'est que yo le kinzambe. C'est que yo a parfaite. Vous comprenez? Moi je pense que c'est pas important yo komabilo qu'on a que aza monter en akanda. Parce que ceux qui tobi ka en akanda te to kosi. Parce que bon ils ont 1000, 2000, 3000, 4000. 80 000. Ozomona ngakutu ndé na teka biloko na ngabongo batu bana ba nyona ba 30 ba 40 ba 50 na la isa ba pongité so na leki si jour moko lobi na bengi susu et puis bon na ngai donc tout fait nombre ozomona bongo combien de fois il y a montant wana mais to senga nzambe a soutenir nene il faut yeba. Déjà tout le monde qui va voir Néné Azo le bakena zo reconnaître na Salima B tant que Néné Azo reconnaître que Salima B c'est-à-dire nous là a peine droit continuer pardon oui. Continuer pardon ya mutu cela veut dire que au foot biloko na otété à la question ka na reconnaître que na Salima B à reconnaître mon qu'il mobile reconnaître pas nzambe que na choqué moto c'est-à-dire yo be faut yamba ka pardonner malgré on a toujours déterminé pour nos biloko nao ko yamba pardon moto l'excité que ko yamba pardon moto ça ko reconnaître que moto reconnaître que salinga mabe mais quand même ko accepter kaka ko pardonner moto wana et ça les loko ya bien ozomona personnellement soyo mon pour solena nene. Pourquoi faire? Na koki ko solana nene ya tout comme na koki pe ko solana nene ya te. Ndenge na uti ko loba. Tozana ki ya métier intimité na nene ya. Vous comprenez? Bref, ne soki na tozana ki intimité na kati na nga na yebi papa mona nene ya te. OK. Yango na lobby YouTube esangisa biso mais ba considération ezalaka. Ozomona ba considération ezali. Ezali kama mbonga mkete. Et ça peut dire que moi, tu peux matisser la peine Noël ma foutate. Oui. Parce que son néné a koufi, mon t'en fout à mon wanazate. En vrai dire, néné a soit koufi, mon t'en fout à mon wanazate. Néné a soit té prison, t'as pas 4 les 10 ans. Sauf qu'à bimi bon on est fout à mater. On se comprend. Dans tous ces arts. Toya ko pesa ba toya ko comment dirais-je toya te to matisa mafuta nani osali mbongo ba te belé boye aux escrocs non ata to sali bongo suka nango noela za posa mbongo na ye oui bon donc dans tout ça le quand on a pour noela za besoin mbongo na ye c'est que il faut to lo baka kete en tout cas noela il y a noela ça en tout cas botiana c'est Néné yami kitisa bazwa compromis ya bien baluka solution mbongo epesama il est important eza yango wana ata to automatisme mafuta ata to ye mbongo ne lekebele il faut néné ya pesa ata to lobby son néné a koufi dépression no so eleki ya to mone ba voice néné alobaki na komi boma eza dépression à se sentir seul parce que na likamba bongo muto yo tia muto azate foza ka mona président Fati Beton tondi mato kata cash money tondi mato simbi sa buka lupangu ya Gombe tondi mato simbi sa dembu ko mapango kasavubu pombongo wana sila alors tant que biloko na soki ezate
donc ça dit il faut to kitisaka motema motema kita toyebi que ça facilité Noël alobaki on kavandi une année pour na mbongo na ye toyebi que ça facilité quand des ali mais to tika dépression na pas nene ya parce que soit mi bomi mbongo na mto futa zate et qui perd voilà. Ok, merci Nassir Tolandi, très bien. Propos bino pe batu oyo bozela rappel nene na poule na bino eza pe problème te YouTube ezaka li paté lelo elali yo lelo elali ye ozo comprendre santé te la rapport na mutu nyonso ba biso ba finga so ba lesbienne na YouTube ba photo ba bimisa ba photo ya batu ba innocente o comprendre YouTube elza pona mutu nyonso azaka na peine na to sali mabato se madame te ba site ya kapashi kutu ba change ba yana bango ba kotaka na ba délire amké mais lelo ba minti lelo ba mima bankolo ma a changer ba structure makamunyoso mais ti lelo mima bankolo donc pour dire que to yebi ke nene ozala humilier nene ya kozala a obenga mana ba kombo nyonso escroc a kobenga ozala humilier partout mais muto so na image muto ezanzambe donc ça dit nene attend encore reconnaître ka sali mutu mabe donc ça dit ba to ba ko ya ba lo ba n'importe quoi ça va passer makama minene pe ya na YouTube mitaka ba pasteur bibele kapé o comprendre 85 000 eza via motuté nene ya fayeba mbongo wana eza via motuté eza bon moya motuté muto kutu oye soit disait ba oloba ke ninga escroquer akufité pona la kisake tant que Noël a en vie à mon que 85 000 l'équipe moyenne a été a en vie et combien de fois néné a fait pour kufa a kufa te pour 85 000 vie l'équipe moyenne est mon côté donc ça dit dans langage naie na ba parole au pouvoir on tamba pesa biso a na plusieurs façons ata ya kozongi sa mbonga Noël boité ata ya ko pesa buka lupangu te mais langage pouvoir ana ndege tu ya ko swana ndeko parce que bazaki ba sœur pire petit na sœur est-ce que Noël ko na ko comme niveau que defa poto yebanité donc ça dit tiba comme le niveau na ezaki ba confiance et alors to lukato traiter ngo za bien ba traiter ngo za la bien pour makambango eleka poso nene yango pa kufi ba larme de crocodile ezala ba to belé ba ki mamba on a ba caméra ou ba critiquer nene ya ba kezo ba image voilà to soigner to lecto bo mamoto pour makambo o eleka dans l'amiable parce que boza sœur na petite nayo Malka Bitumbelege na tournage à théâtre dernièrement tu sais. Te batika ba base. Eza base ta. Et bino ba théâtre o lobaka ba lobela ka bino. Ce que bon moni ke ba lobela bino te point. Ateza base, ce que eza base te pèse la richesse raison. Ndenge ke ba théâtre ba bima. Kasi te, ce qui eza o moni kaka. Parce que deux alobi abisa azobisa préfique non ngana yebio ya lelo tenga na bio ya depuis kala. Briefy d'abord je te salue. Briefy za papa le kamwa nanga. OK. Yeah. Briefy za papa le kamwa nanga na yebi briefy oyo. Ngam na yebi histoire ya briefy. Omoni. Yo yebi kala deux pas yebi kala bon. Ceux qui deux pas yebi kala za pina année na yebi. Mais c'est que sur ngana kota na famille na bango tongo. Pour moi nanga za 13 ans. OK. Vous comprenez? Bata bino bata théâtre. Boloba ke biso ba chronifoati to lobela ka bino dozo amasta nanga pona olando na téléphone so sali buzz ko créer no buzz te pose amutema mukuse olinga batu afinga ote poto mona fiveta aya awa créer yo okenda pe obaksa plainte na parquet alors buzz za pona batamite maminene o comprendre o bien o buzz bon non que na ba contest nyoso non que ba contest nyoso so que za buzz tolinga kona ko sala beste poza ramutema mukuse olinga ba finga ote o comprendre olinga ba critiquer ote auto yebi ke ba star ba critiquer bango to mona ngo kana acte sala pa fivette po cardo za master nanga fivette mayemba pa master nanga acte na tango leka na boya kutu komiko tia makasi parce que na yebi ke na eloko lobate fivette soka dekona ki pona cardo za droit ya ko réagir na ndenge na ye mais cardo zo kokota ba bezité parce que so koti na bezo za mutema mukuse olinga te batu balika ba fingo ponga na ko fingo te mais ils ont battu musu ba ke ba finga o poto ba fingo po anini po makambo la richesse alobaka yango ebambo ebolo kisa boyo kokisama o comprendre ya gabaza mutema munene parmi ba comédie belé vous comprenez ya gabi so comment na niveau quand ça fivette to bi kezaki na bato be baza ba intoxica ka ya gabi o comprendre mais ya gabaza la seule comédie o za mutema munene a finga makana à plusieurs fois. Vous comprenez? Mais Cardozo yoko kanuba finga alors que kota beste bese za monde mais la terre glissante. So ko côté on faut ndimo finga mais tam so ba parents no finga ma. Vous comprenez? Surtout que na conteste que c'est solo.
topesi la duchesse raison ya mabe auto mona la duchesse aloba makamba solo mais boleka mbango po boye ko intervenir oui bafinga matko ozo comprendre sikoyo soki eza buzz to soki eza solo bolekisa na caméra po ani est-ce que boye bete ke bato bando filmer bino ti bokoti tina ba milo na ba velule bokoti tina ba milo po bolakisa biso nini ke bon na posa to lobela bino mais to lobela bino ndenge mabe to lobela bino ndenge ngana lobela ndenge mabe bo mutu mususu en tout cas parce que to mutu mususu lobela bino ndenge mabe bo supporter te comme makamba ba cacho mais bon l'équipe on a caméra mutu biso to za mo biso ba youtubers il y a d'autres ils ont maka mususu l'équipe bo to ti caméra to pandi caméra moto effacer image wana on comprend oui et façon que to monitor ils ont maka mususu l'écran entre nous so to moni makambo bo muta filmer to voilà to exige on effacer image wana. Vous comprenez? Mais si vous avez une image de quota, parce que vous avez une poste de l'obélabino. Bino vous avez le Satan provoque Jésus. Tout c'est la analyse net votre famille. Vous comprenez? Bino vous savez que le Satan provoque Jésus. Tout kabango, tout bois kapo, on t'envoie le bas pour se que funda. Et surtout la bêtise c'est une Cardozo. Cardozo so ils a buzz. Pour ça mamba buzz que pour yo ça monter maman pousser. Non ben on a WhatsApp non sur là non parce que ngaso ba délire les qui na YouTube Cardozo benganga. OK. Cardozo pena net ba micro ba indiquer ou te koleka. Cardozo benga malika magnética. Timba mère wana mutu eza libanga kokota na ba place te ba mutu ese katana misu ba beta ba tonga na ba prison yo so yo kota na bena okomi pe lokwa yi Cardozo pesa un conseil na yo kakina c'était mère na yo ki talaka tu comme na niveau yo pesa un conseil c'est que c'est bon alors nga pe na pesa conseil so eza bezitika parce que ya na mutu musu so yo finga awo kokato ke funda yi alors star ba finga ke kaka vous comprenez. Et alors, ce que c'est solo, bah remorquage na bino et comme il peut trop. Et ça peut m'abêter, na compagnie tout bah remorquage et zalaka. Mais bon ça on a n'enga bien. Bah remorquage na bino bah comment ça on se copie sur lobelango. Ton lobelango peut kaka parce que c'est loko la dichesse à lobaka bino bo boire la dichesse à lobabongo. Ce qui bon dit maka ke la dichesse à lobé makamba solo. Bonga boya mbangu na ba tefete boya ko intervenir. Vous comprenez? Mais ceux qui te montrent que solo, la duchesse en a raison. Tu continues, oh, il y a 4e épisode, tu continues que la duchesse a raison. Tu continues, kaka. Voilà. Tu continues, il y a 4e épisode, tu continues que la duchesse a raison. Malika, souvent il y a parlé. Mon célèbre mort à la TV, à l'objet qui est non, sur la salle carte, ça va être ma bombe, va passer le roi. Réaction de Rose à Anine. Te réaction ngeza bato belé baza abazo net na théâtre bato bazo ba carte pe baza tolo ba carte tolo ba bato maboma te na théâtre bato ba grignotage ba remorquage ba carte na pesa lokwa ka fabrica ça ide biso ni kama ba carte c'est mieux ba carte ngwe bima nyonso na ya bato maboma na ya ba remorquage na ya ba PD na ya ba lesbienne na YouTube ba carte ya bato nyonso ko bima na ba théâtre ba carte ya ba remorquage e ko bima. Hein? Yo pesa wa te parce que to moni briefing na Cardozo ba ça na ba remorquage ba zo ba carte na bango petit ba zo na tanga na ngate po yo koma suzo ba zongi sibiso likambo wana to yebi ba ze belé ba zo ba carte o ba c'est remorquage vous comprenez quand on dit que on joue na carte ba tama boma mais ba musicien o pe ba l'échec ba njembo ebeta te ba on peut ba zo ba carte ça va il y a les chèques ici. Njembo ebeta te bando bimisa njembo li bon succès zate. Ba carte e bima genre nyoso batama boma carte. To soulever point wana. Mais réaction qui est un peu choquant parce que Obenga Fabregas 50 000 Zaïre et ça. Oui, mais réaction qui est choqué parce que atikala kokota na profondeur yo finga Fabregas te. Na sali yango. Te asalongo parce que réaction ya Fabregas là. Au moins une grandeur il y a mon toit il y a un makamsu au moins de te vendre du bruit non répondre parce que ma question non méritant oui surtout une question moi non mérité non parce que non répondre dans mon OK aux mona et ça par rapport il y a grandeur c'est trop dire mais ça par rapport à Kinga par rapport il y a bateau batala ngata msuba ngana na côté bêtise mon boité de fait que tout na question mo boye o e côté ngana bêtise tant nos côté sango et ça ma bien Ozomona, il faut être sage dans la vie. Dans le but que nous sommes sages comme les camokili mobimba. Nous avons des amours, nous avons des erreurs, nous avons des lots, nous avons des PCP batouté. Mais quand même, Fabrice a un combo. Non, non, mon atta ferré, écoute, mon ferré.
nani kena non mona parce que non comme ça fait non na mona te même comment te mona faire ça l'émission alobi komba ken et ça la ka marka aussi et ça la ka bato balobi la faire ce qu'on peut ni fabuga sur les cas pour répondre to boy na biso to za motu okoki peut ko répondre mais ce qu'on a par rapport à qui fabugas akoki peut ko répondre kente. Et puis il y a Robert Sundika, carte batama boma. Donc c'est que ba carte ba tu sais bima ba carte ba musicien ba l'échec ko ba njembo ebeta te ba carte ba surtout ba carte ba to ba musicien ba njembo ebeta te ba ozatala mulongo. Oh, ba mulongo pona mito ka fali na héritier mto obeta. Oh, c'est vrai. Fali ka mto obeta santé. Santé et bimi no ka mikolo be ebeta. Na goga. Gombe na gombe ba njembo na msu ebeta. Et pourquoi on s'entend, on m'a niqué par le bagui dernièrement que depuis à Longo, il fallait qu'on ça 1 million de vite. Bon, il y a 1 million et par rapport à quoi? La promotion Banzem. Jamais ça la promotion t'as mon commentaire grâce au Panjou, j'ai été sali. Hein? Ya. Habite depuis à Longo santé, pas même 1 million de vies. Maniqué. Il y a ça qui va te bailler Banzem va falloir ébeler na kin. Jamais. Falaise internationale. N'évitez souvent la grandeur à Falaise. Falaise internationale. Yo kati santé bimino non c'est les promotions. Donc ça on va bien l'onglet album ali bosso. Album ali bosso falaise les années. 3 chemins. Mani kazaka. To ba journaliste bo lo be fali le bazaka. Bazarate. Fallait otika la fallait, faire otika la faire, Fabgas otika la Fabgas, Robino otika la Robino, bina filé otika la bina filé, maintenant on a pouvoir naï. Mais tous autres pays sont des quartiers bas musiciens au balali bas pongia nguma. La mitoka fallait n'hériter d'ordre. Santé. Mais pyromane peut otago. Te faire ayembi na njembo na pia kitoko te. On s'appelle. Atika na rumba o ya kala. Andi putu motema nange koma kobeta excès vitesse lokola na mimingambo sentiment nango konisango de l'estage et comme mawe tondi miso penela mosika te mosika nanga wano zolukelanga liwa pyromane wana nde na français wana nde simbite. Na sepe non ata mukete pyromane wana pena so pyro na titre ngo za bien na lo ba bien te wana te fiera bandela toi na posa zongi sabiso na ba Paulo de Souza na ba azongi sabiso s'il te plaît atika na yo fallait mettre mon français nga pena ya fallait zo attendre na ya rozana ba dadu na ba mettre Gims pour na ko arranger ba accent na ye na ba nini na ye oh, il y a un lobby de toutes les façons. Tous les ça musiciens oh ba l'échec qui ba carte. Mais puis ça bon ramba. Tous c'est pas ça l'histoire, c'est ba carte bimati. Faut ba carte bima pour ba pesa. Na carte ba ta maboma. Ya mirinda mtope ça biso à partir à Porto. Yene mutaroza po yene mufingi ya bato minene. Afinga ba sexe ba mama batu, afinga ba foi. Ya mirinda oui bete. Ya mirinda omoni ya bato le kaka. Obine so bote kombo na été. Botala mate. Na kubimisa ba analyse nga na tsaka kombo na été ne yatala. Ya mirinda po. T'es toute la génération marocaine. La génération morotée. À cause de mon corps, on a appelé une année, mais tant que ça, on a une époque à Mirinda. Ozomona. Il y a Mirinda, on peut sa carte, ça ma bombe, pour y aller, moutali boma liboso. Au moins, il faut à salaire en place, wana. Il fera le bac, on peut sa ken carte, ma bombe. Mais, moutako peut sa carte, wana, faut Mirinda, banda, pour y pas finir même na moi si, n'a bana nangai. Ah, c'est vrai. Voilà. Dernièrement, tout le monde a été na TV, tu vas zémi, na moi, na bilo, moi, ya bon. Il m'a sonné à Bétati. Ok, c'est bon. Tous autres continuer, tout comment qu'il y a. Na minute, on a zappé na rosa pour ba fan na chinois, ba chinois ba comment ba fan na Malika. Donc ba yebi sanga te Malika, on dit des ans na ndenga mabete to envie ko pe ya makasi. To envie ko pe na makasi en tout cas, na lembi fia ki chinois en tout cas na yena soutenir yo. Parce que c'est une mirinda. Ba beta masola bongo, ta la kaiza lo ka bazuni na zongi si ba on ka presse bazalaki. Voilà.
Ok, ya zone ba sino misusu ba ya na bango pa na ye. To komi osité na biso pe to komo ke na biso presque na suka ya émission na biso Malika pour nous conclure dossier était à Kanda ezane. Il était à Kanda qui est prison et tout ça vraiment désolé. Mutabunga atezaka Nzambe. Mais ceux qui d'ailleurs mutu bovandi c'est na cachot na parquet 4 jours une semaine. Pourquoi bo meme prison? Azam mutu ceux d'ailleurs bovandi une semaine na parquet c'est qu'on reconnaître ba défaut. A reconnaître ngo pour ni ka fo bo meme prison. Hein? Bino batemite mama be batemina sima ba dossier. So moni qualité ya Kanda choka bima lo ba ka choka nga yonga pe na tie plainte ke prison. Bo batama poani. Bo batama poani. Bino bana bato bo choka te. Bona bato bo choka te nanga choka mutu na mukili te. Nana choka mutu na mukili te. Et ça n'est pas ça. Toi on a vu sur les locaux lobaté mais et ça dit qu'à passer. Servir nous l'aura leçon te bino de analyse. Et servir mutu leçon te parce que si on a eu ça analyse na fini mutu te na employer mot par mot. Non finga mutu poani. So ça n'y peut pas na ba propos déplacés. Ba propos on a lobité on mutu côté déjà une semaine pour na péricher ba propos abimisaki à reconnaître que na sali mabe. Na lobi bien mutu bunga te sa kanjambe. Biso tout bunga ka. Ba chaîne no peut ba kata raté tant mutu sali a lobi likambo mo boye ke bino peut boko kata ngo peut lui créer mutu problème te. Bino boko tisa kaka on na baki ba chaîne na ba na finga ba mama bango po ba kotisa ba mba kata te ba kotia ka bongo. Po bino bokata raté. En tout cas, merci beaucoup Malika, Nathan disposé qui pour nous. En tout cas, na leki na chaîne Karine Yamado, pour ba comédien pena ba pesa ba ngaza la very. Ba comédien ba pesa na bon interview te. Au singa na interview. Et belé ba Cardozo ba Palmiche ba na ba tunanga ba illustre so na sengi ba interview ba pesa na bon ngate mais ça déranger te. Na leki ça déranger te na ngina faire voir ka ba tu niveau de simplicité nanga. Na ko senga mu interview pesa ngate mais so yo senga nga na pesa o. Au monien dans la vie, photos arabien. La vie, photos arabien. Et là que l'équipe cause la bien à battre, et ça t'est. Hein? Photos arabien parce que tu es bilobité. Ouais, Malika, merci beaucoup. Comme nous avons fait une émission, nous avons le moment de la fin. Le mot de la fin, nous avons lingi battu sur mingi. Ba opi ba linga ngati ngapi na linga bangote. Donc. Oh, bon est-ce que nous avons battu sur pour ça bangote de balinga. Aimez vos ennemis. Té. Non, les ennemis n'ont pas d'ennemis, n'ont pas d'ennemis. Na yebite, na inga na yebite, na yebite na d'ennemis. Mais ba ennemi ba yebite bazananga. Donc pendant kata kana mukuse ba obalinga nga sebo ba obalinga nga tenga pena linga bote mais comment on linga muto obalinga nga te. Na lingi bino mingi ba abonner à Malika Officiel TV bo continuer ko s'abonner et ça vraiment plaisir pour nanga. Merci beaucoup to sisi na biso. Merci na bino nyonso bozaki belé Hollanda émission na biso et lelo masolo to comme na biso pratiquement na suka émission na biso. Un grand merci à toi Mame Karine Yamado. Abonnez-vous bo s'abonner massivement à on est place bon de rater l'actualité ainsi que ba news sur tout et comme na biso na suka. Je dis un grand merci à toi Glorongo Montréal. Un grand merci à toi mon faible aussi le nom de Fifimel da Petit FM Production Sylvie Sieno Batigo Vandadi. Voilà, on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.